ti ayembaka bien nga pe nalinga obeta musique na nga ya chic na obeta te ba musique mo makelele pa ba leader mo maloyenge nga na beta ba musique mo pa patron mo zoyema musique mo ya piano sino nga pe na beta ba partition nga pour batteur ebele ba beta ba makelele pour patron ne pas amta makelele yemo ka ndinga vandika ndinga tala boso mitala baka aleki nga na soin nani wana yemo mdala nanga wana ti usoko kotanga pe communauté c'est kazani soin nga na ko adresser maman na mutu bote yemo place aza comprendre que Kirikou na mbunda leki ngai ngai sa bango après na bango eza avant nga moto ya la sa ketande na komi parce que nga de na koma wana déjà parce que place nga na ko koma izo bango temps yo komi wapi place nga na ko koma bo bango ba koma wana izo bango temps bonne chance na président Fali concert les bien bonne chance na président Céléo mais tous avons mutuné sur na plat préféré na ye atolia ndunda amso c'est plan là sur na madeso tout ça c'est plan na Céléo tout ça c'est plan na Fali au moins avec côté président Céléo ata deux bazala côté président Fali ata trois bazala ni c'est ça musique mutuné sur ba préféré na ye tout ça préféré couleur pembe musu rouge et ça raté musu na rouge ya Fabrigas entre les deux obeta mbunda au préféré obeta wapi na deux orchestre là yimo na robino yebo yembati robino yemba ni no obeta nga beta pas président yebo yemba komba nias da bien lobby wana ekoma okota bimisi za timu Congo musique etikala ka ba rumba tala ba rumba ya papa président na biso JB etikala ya Kofi etikala mais kota bimisa wana yozala te wapi on Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Pyramide culturelle sur DKM Flash Télévision avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission Pyramide culturelle. Je dis un grand merci, n'abonné ni surtout vraiment, où il continuer à repérer toujours confiance, où il soutenir même de loin ou de près. En tout cas, vraiment, vous continuez toujours na ko s'abonner na chaîne Nabino DKM Flash Télévision bon vous allez jamais d'ici kakandenge na lo bara vraiment et je profite aussi de saluer bah on va soutenir biso de long ou de près là je vois le docteur Christian Kakula bi coach mon vie de tous les temps de tous les jours il y a au Yangoana na Bossaniote et je salue aussi mon vieux Bianco Ngantui papa na Chacha depuis Paris qui est aussi connecté à ce net moment pour suivre cette émission Pyramide culturelle et sans oublier le boss Sadi Michel Balobi Flat Hotel Résidence Miniville juste sur Arrêt Mundabi dans la commune de Mongafula Balobi na Mongafula Flat ezaka moko so lingo vraiment mu pepa bien au lingo lia bien au mela bien en tout cas n'hésitez pas de faire un tour vraiment en résidence Flat Hotel Miniville. En tout cas, vous n'allez jamais d'ici. Et puis, Balobi, ils ont la boutique qui moko sous la monga foula. Boutique aux là, ça va tout bien. Bino, grand messieurs, grande dame. Olingi, ola tapena kitoko, parfum bien. Ma fouta bien, sac, en tout cas, n'hésitez pas de faire un tour dans la boutique Ejika, boutique wana, ils ont pour Nabino vraiment, grande dame, grand messieurs, Oyo Bolinga vraiment mode. Je profite aussi de saluer Laure Kindomba, qui nous suit aussi à ce net moment, Eric Yimaïma, wana, la boutique Ejika, je vois aussi Dalia Balobi, moi ça taille, il y a guitare acoustique, na kata boutique Ejika, il y a Yopé Yangwana. Mais pour commencer aussi cette émission, je salue la réalisation de Dieu merci Mayemba, coach réalisateur, non surtout, il y a aussi émission à l'élo Pyramide culturelle. Encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission Pyramide culturelle qui reçoit aujourd'hui Kirikou Nambonda, azamoko nakati ya Nuance Musique et pas ya déplique Pomba Nuance, na epenza to beta masolo à travers cette émission. Il est déjà à côté de moi, na PC ba mbotene grande zala Kirikou Nambonda. Salut. Bonjour Tonton Christian. Bienvenue dans cette émission Pyramide culturelle. Merci.
plaisir à vous en lelo na kati ya pyramide culturelle parce que au batamaka au kimara média fort dans l'autre bateau zanayo pour que to beta masolo kaka ndenge zalaka mais pour na bandeko bazolanda biso de partout bali bayeba qui est vraiment Kirikou Nambonda. Kirikou abandi carrière na ye ndenge nini auta wapi abimela wapi opesi la penza na bandeko bazotala biso à ce moment. Merci beaucoup na question kitoko tonton Christian. Ngai arna ngai pena o na bomba mi trop parce que ngai moro na ngai kina bata manan musala ndeloba mais batu balobi non ko bata maka bongo te Kirikou Nambondo betela batu télé na studio musala musala kitoko fo visibilité batu piba mona ka voilà pourquoi na baki non faut na kota pe na pyramide parce que c'est international batu ba mona ngai na carrière na ngai na banjango na banda ko beta ba prai ba mbunda na landa ba ve moko ba beta mbunda kitoko tina kotina na ko apprendre parce que na beta musique on peut une notion ti lelo pe na banda pa c'est Léo ex-président nanga kuna petit na koma disciplinaire na longwa na banda susuti pa Jomo Chalele Jika bia na Paris soraye a sangisi banoko to beti pa zongi wana na premier concert nanga liboso na beta na Maman Ngebi ba 2006 bo déjà na expérience déjà ba studio na beta na Maman Ngebi après na passé Léo tout préparer ba toto na nzoto na beti ba au gré des vagues tina o vanda nan ko vanda wana na o zonga na pa pomba niance ti Léo na chef d'orchestre mais l'équipe ba fimbo na kute na ngona vie musicale bon ceux qui na ba musala te mais na ebité mais oui ba musala nde sali ke Léo na zala boye ba bi batteur international Kirikou Nambonda l'homme de Bolos ba biso moni Bolos nde ki Kirikou voilà ye azongeli bango na média Koko tano na nuance musique c'était comment ni sala ki apprécier parce que l'orchestre est belé au poney ka pas déplique pourquoi parce que nga fana wenge déplique wana ya wenge men biso bato wenge état d'esprit na koko takati orchestre mo sans esprit nga fana orchestre mo wenge pomba nièce déjà na état d'esprit na déjà aza déjà leader moko roi d'esprit ti ayi marabie nga pena linga beta musique na nga ya chic na beta te ba musique mo makelele pa ba leader mo maloyenge nga na beta ba musique mo pa patron mo zoye ma musique mo ya piano sino nga pena beta ba partition nga pour batteur ebele ba beta ya makelele pour patron ne pas amta makelele parce que nuance musique okuta pomba nuance ba nuance oka ba chéri coco oka ba hymne national oka ba palala oka ba tembe na timbo ka bantimo moko kitoko yango mpe na yaki na Bolos Kirikou Nambonda yo abeti Bolos yeo aza na tonton Christian na bato nyonso balanga ngai ba patron makelele pe bazar la musique baze bele ndeti nani bata mboka ti banani wana bata mboka ba villageois bata makelele musique te mais mbanga bazongi ti bo awa beta swini na éviter son accord. D'abord on devait faire makelele. Pomba nièce banzembo etikala. Babi to zara pressé mais to zara prêt. Ba wa wela kitala lelo. To zana bangwana. Yo bongo na bango. Olega wenge. Ngabo oyeto c'est lo bakiti. Ba yo kati ngalo ba mingi te musana ngai. Musana no ndika. Nani pena inspira yo na Mbonda. Liboso aspirant na Mbonda ve shora Mbonda o abeta wenge après ve manzeku parce que ba père wana bando sa ba partition asa la partition mo abi tika la pena pakindi para il aspirant parce que biso ba personniste faut dans la créativité faut dans la frappe faut pena na o ba bengi pe ko créer quoi ba partition ko tika la yango moni ki na Bolos na créer ba partition mo ko malamu tika yango pe pesi biso to lobela ba vite ba 1 million et PBC est vrai ba msusu ba sala on ndinga ba mafia mais biso to sala on est vrai et koti malé meti lelo to leki kutu ba 1 million de vie parce que Bolos est na mupepe na ngwa sika yango moni ki pomba niasa bandaki na Kirikou Nambonda to saka nde to yokana na kaze to sala neni voilà wana to ya pena wana pour que to développons le sous mais Kirikou Nambonda tu te dis batteur ya soin koleka ba batteur nyonso tout ata ba oti ba poto na bango mais ba ka sointe là tu te dis à qui ou aza sointe batteur ni naza sointe o yo Kirikou Nambonda leki yi mo place avandi na atala bi o jona leki ninga nani wana Bataba village. Mais quand tu adresses à quelqu'un, il faut y avoir un mouton pour adresser na yi. On a na mona ga sointe.
te yemo parmi ba batteur yo yebi tonton Christian yemo place azali ke ki ko joana le kaninga soit les gars tisika l'équipe bisoni sur la batterie na habité ba batterie à propre le roi qui kuna habité boso yebi na yete kasi peut-être pas l'équipe comprendre maman ko peut-être pas l'équipe talaka ye obi bien que ya uti ba poto auti ba poto c'est que zane pe soin quand même poso ngana yebi muto za soin tanga tanga kombo na suki Dieu merci no tanga Dieu merci suki pe dandi mo lungu na France a soin tanga no tanga kombo na ye mo ka ndinga vandika ndinga tala boso mitala baka aleki na soin nani wana yemo mdala nanga wana ti usoko kotanga pe communauté c'est que zani soin ngana na ko adresser maman na mutu bote yemo place aza comprendre que kiriku na mbunda leki ngai ngai sa bango après na bango eza avant nanga moto ya la ça ketande na komi parce que ngade na koma wana déjà parce que place ngana ko koma izo bango temps yo komi wapi place ngana ko koma bon on va koma wana izo bango temps place ya komi ko mo la sa photo misusi ya avant na après nanga zakine ya matoko lo bandenge wana sikotonga okoma mo boga abola tsatini na komi boga ngaso na leka étape ya boga na après na onga déjà na leka ngo siboto na koma na après na mystique na te dire merci soit zongo bien zupe na bana sepe na bi bater oyo ba bi garçon choco pena kota image kitoko mais ya kobi poto yo quand même pe no comité mo tsaka na azaka na avance pour nous déjà commis déjà babi mu film poto on a évité ayoki solo ya 4 saisons na ko kepe poto lobit toto que c'est bien famille sur na poto ngaku poto ngamo na kolo na bourgeoisie mama poto kutu na ko kepe lobi na ndeo mama musique passeport on a déjà visa ba free d'ici partout boso na biki lobi ana kina ke singa ba talaka mona na ba visa na ekiri kuna mbunda ta combien de années au sali déjà na Nuance Musique? 5 ans déjà mais tina kotaka na kuti pe banoko mo ando travailler dire mais obeta skola kiriku CV déjà tonga na beta bango nyonso ando tanga na TV taka 2006 déjà na alika na TV da ba mama ngebi wana ya afana na ba komina ba mama ya nziba nini ngate na TV baki ba fine na ngai parce que les lopé to mo beta to sangana bango loba toto Christian bonda yango na créer ba partition na rolo ba mingi te musala nde atana beta miki wana za mukimi za partition mutu nanda ozo appelle te tu as pena tangela so ozo beta mukimi ta comprendre te ta makelele mwana bola mgalala ki fo beta pena senti pena mutabeta mbunda mukanda un frère batteur ba bakena nini un frère batteur ba bakena ko créer ba partition etikalaka pe abeta mbunda makele te po biso ba batteur toza ba musique moto compléter na kata ba musique siko soko beta déjà ota makelele et ça la bien te toza ba complémentaire na kata ba musique ceux qui ozo compléter na mablo moi makelele et ça pena trop bavard yango un bon batteur abeta pena musique ba partitionner na kimia o soumis na banzembo nyoso te ako intervenir na banzembo musu singa ba accessoire ba marquage ni mais yunzi moyo paka bale beni na to comprendre bango te ba yeba na musique yo sangisi biso ba bana moko boye voilà tonton Christian to comprendre une nouvelle énergie autour de ça pour m'appeler nganzembo moko boye to yana biso wana male mais so différence ni ça entre bato abetaka mbunda ya ballet na bino bo betaka na orchestre différence ya wapi différence ya liboso za na ballet yemo kaza nani na ko bandeni acteur principal eza neti yemoko percussionniste yimda robeta nyos mais biso na musique na biso eza ke guitariste azali drummer azali mutu mutaza na moment na eza te soliste asali solfège na beti duma beti yo beti tsaka mama kelele différence c'est ça là ke ngana obeta na mayeli mona biki muninga pazo beta epesa mama mayeli moko esa na ba force ya biso nyos wana ya mwana ne donc la différence alors secret na yo ezaka nini na studio parce que ce côté studio roumé la kati et puis tout le monde ba mususu ba enregistrer mais yo na studio ba enregistrer yo to beta kapenza secret na yo eza nini par rapport ya ba mususu wana oyo peut-être zo boya lelo
secret na nga. Yemo ebi ata na boyi mais abeti la bona ba studio. Ya abeti. Oh, abeti la bango déjà. Oh, abeti na rap nga na studio kuna na ndia yi. Babengi yo. Olivier ayebi. Oh. Chipekis kitoko. Kirikou, Chombo yaka show moto na beteli. Moi pona ebi question na car moi embouteillage moto kaka wileri na zawana. Force na nga liboso na beti la bango za travail. Même un bon boxeur avant gagner il faut entraînement hein à réchauffer. Yango ça la force na nga na bossa rende trop. Na bossa trop na zoka ta na nga na bossement yango ça la force na nga na yo ka rapper trop qui na lobara mingi. Moi te ma TV kuna ki na nga na parler na travail rende trop pour no bima boma mo botali ba œuvre na nga te joie mystique. Yango ça la bongo secret na ngai isaka travail. Bana ende si babenga déjà yo bete la bango na studio. O vano pena parler ndo lobika pa Chombo eleli yaka kota. Presque ça partout et bato belende si na autobete la pasteur Moïse lo mona na ndia Yohana yemo ko za kitatinde projet na bete mbunda kitoko habiter à batteur na za un bon batteur bato misus na rolo batte parce que biso na musique na biso benga. Pourquoi lo batte? Te ba rolo la fait. Comment pasteur Moïse qui est bien. Ça côté gospel. Boso côté profane grâce. Tanga tami baleka ba bengo de na ndia yi. Tanga ba bengo côté profane. Na bete la bango tout. Bango tout le baraté tout bimisa secret Dieu ça la bien té tu as mis balé kaka et ça la bien té tonton Christian na ebi pourquoi na bombi na no mutu ça donne dans la place na yo wana tout dit ba bete là et ça la moi nini pour MC pas aller là ka ba shirika na ba bloc quoi parce que yo bomi copie na ina biso plein bon maman yo wana alanda mukonza ba chauffeur yo ka bon na biso mystique. Ce que vous avez wana patron na yo ça la raison est-ce que accord d'accord peut facilement kende ko sala ndeti to bengo nzonzingi non wana nzonzingi tonton Christian nani patron na ngaza papa social afungwela nga motema abike non nga za mbonga bilo opesute ko iba kusala no ndi facilité yo otenze mbubia babengi pe na studio beti na yo ozimu mwa muke na yo yongo mona ke kepe na beti na ngame na zongi no kesi nga ba karaoke ndete o ya ka boite kazie beta wana ndi wana bazonga te nga kop na studio o ya ka to répéter na pe mwanda na studio na yo kika bo pam Merci fidèle internaute Ndene Sabino Nazana Krekou Nambunda. Là je profite aussi de saluer Christopher Mokesho, mon confrère depuis l'Angola. Na peso bambote na yo Yannick Wamba na Belgique. Yaope Yangwana Chanti Kasongo, la femme de quelqu'un. Yaope Yangwana vous a branché na pyramide culturelle. Merci aussi à celui qu'on appelle Francine Simpi. Grand prêtre mère Nabangotu, il est pas à connecter, branché pour suivre cette émission Pyramide culturelle. Kirikou Nambonda, Toyoki, na générique Bolos, déplique à Bandim Balamoro, ma bangue pas na yo, Boakio, na clip wana ya Bolos. Et les colons nango à Bagisi du sous Kirikou Nambonda, Zombonda, Tobeta Kaka na casier, Ndenge to Salaka. Bosala nini Nambonda na casier yona déplique eza ba innovation asika po esalamate na Congo wabeta casier na ndiayi so tuni Chipekis ingénieur de son ya ebi déplique to ya na casier masanga to longoli milangi nde to betla bolos ba idée wana ki kuna Nambonda to sala ke liboso ya caisse claire ba fa na biso ba internet partout les liba bino Kirikou wana déplique pesa chance aza batteur moko aza génial pesa chance déplique abunga boya babite pomba Kirikou wana pesa chance toki na studio bona pesi susu makambo atika na TikTok bo ba challenge ba fini sur poto Kirikou Nambonda pomba bite mono a mystique habiter comme on a mekana au bandon liboso ya générique nata makambo epesa Kirikou Nambonda yelanga monda na ebisa o yango ti bolosi na habiter na boya générique bolosi na kumbi wagon. Voilà, au Kumbi Wagon, alors, internaute balingaka, comme on a bien vu Zolongo quoi, va découvrir Penza à live, Mbondango Penza, oyo déplique à Belela Kiyo.
to beta kaka na casier ndenge to salaka. Alors au démontrant lelo na kati ya pyramide culturelle mbonda penza donc lela biloko bino beta ki na bolos internaute balandango et ça penza plaisir mingi na Saint-Tingi oya Bebeline Louveso Gigi Maman na Gilesia la grande dame de Paris Wivine Tingi Patou Tingi et c'est Sabino penza. C'est parti. Kirikou na mbonda wana biloko oyo tozwi na kati ya bolos mbonda muke ata musique bayoka siko mbonda na biso atoza wapi mwana ra mystique bayebi na betela bango ya rien à dire rien à commenter Kirikou na mbonda yeyo na yebi ke belé ba roboya belé pe ba rondima mais musala ka ndekotela mutu lelo za chef d'orchestre na Nuance Musique. Pourquoi et tombé ka choix wana Kirikou na mbonda o tomone ka zeka na mbonda akoma lelo chef d'orchestre et ça qui on ndeni pourquoi choix wana bon na panika quitté parce que déjà na kola déjà na bokonzi parce que ça sera pas président c'est le cadre disciplinaire et ba déjà rôle ya ko la chef chef aza muto c'est ce qu'ils a pas pambate ko ya ba retard chef aza modèle chef aza oyo a des exemples à suivre chef aza oyo c'est lui qui porte les garants pour les autres chef aza wa mema mikumba baninga tona yoka ki batinga chef et ça nga bien ça nga plaisir mais la tikala ka na éviter pesa nga suma kasi ya ko bosser susu parce que na sala sous les meilleurs pour ba fana miso ba sepela okumbela musala onde ni kasi musala ki nango kitoko pena comme chef sala pena nga pena to sa ba to semela yo so to singa kitoko mais so to cité wenge 12 na taluka na lobate jour à voyage ka botali liste ko kompresate chef obonga loba na loba no te so tana loba no kutute yo ya kana o ireta na taluka ndeti kala terre mo eloko mo eza mingi baleli chef na ki chef na ndeko mia okati baninga na kutema mabeto na ndenge kutema mabete o mikati yo moko pour lobi pe tomba te chef to sai chef ezala bon so habito la ta rouge chef so abi 10h chef yemo da 8h na koma kina ta sko ba ba 12h na pexo pete kota na o répéter no pe kitoko yo mo yeba ka zana voilà Kirikou na mbonda oza batteur mais comment depuis ka ça la choix na album na ba musicien apeso penzembo to bito koyemba to ba koyembela yo nga yimba na mbonda yimo ka yembela nga apesa nga nzembo pataliki na apeso nini na info munene tiki na bolos apeso ka nzembo ba nzembo ande yango epesa nga bambongo yango na bosente funa eza ba nzembo to nzembo te nzembo na kasa ba nzembo ya ba musicien nzembo na ngezali yemo pomba ni esa oyemba po afutanga mwa wana po na bike na nzembo na ozamo lo mobwe ya munene titre na woni titre na biso ya album bi ya nzembo titre nzembo na yo ya nzembo na ba yo ka ngoti ba wela ngo sikote e bi manango wana ba yeba ngo pe waza na posa nango numéro na ngeza plus 243 82 52 90 887 plus 243 90 et 52 90 887 wana numéro na ngaso benga ya WhatsApp nde ayo kanzembo wana kitoko yemo poma niasa yembi relation na yo na bancien patron na yo ya l'année entre autres Céléo relation ça va bien yebu tabi le 29 avec na Unica avec Kirikou zala wana so etombé ki na Kinshasa to zala wana le 29 wapi le 29 octobre na Unica mais toi le événement mo pesa pe na martyr non to yebi ya pesa fali kitoko le mo na beta le mo pe na beti mo to wana ka yo mo ka okabula bozonga bo okoka bandal
Miziki. Président Ngalba, Miziki. Bon, il n'y a rien à dire. Donc, il y a que soutenir CLO na Imka. Oh, na uta wana tuwenge. Tana ba wenge. Ce que je veux dire, le 29 ans, il y a Zobeta Koto na Imka, kuna Aigle Zobeta na Stade Martyr. Au moins, on a un déni. Il y a un Lubanam, il y a un déni. Na date wana. Pour nous, on a des musique. Et les canons bien, Koto peut baver ta musique, on a peu musique, il y a la musique. Papa chéri pas bêta, bah tu veux voir bêta, il y a la musique. Moi tout le temps là pas fan naï. Et papa chéri bêta le 29 té, papa chéri tu conseil le 29 té. Moi tu le 29 président nayo, ex-président nayo, c'est le Poutine. Aigle peut to yebi Stade des Martyrs confirmé. Parce que ça dans le terrain déjà pour le 29. C'est quoi yo? Yo mon analyse ni no ça dans la place wana. Est-ce qu'il y aura des gens côté wana to neni? Bonne chance na président Fali, concert les Gabriel, bonne chance na président Céléo. Nous tous avons mutunis sur notre plat préféré naé. Ato liandunda. Même si c'est plan là sur ma déçu. Nous tous ça c'est plan na Céléo. Nous tous ça c'est plan na Fali. Au moins avec côté président Céléo, à ta deux bazala. Côté président Fali à peut-être trois bazala. Nous c'est ça la musique. Nous sur ba préféré naé, nous tous ça préféré la couleur pembe, nous rouge, c'est ça raté, nous tous na rouge. Je peux pas na rouge, je peux pas olinga kuna ba bazala tété. Musique ya bon té, tu peux ça na chance. Na pesika ba félicitations na batunyo so balinga musique ya président Fali, musique ya président c'est le ezaka musique. Nga za nga bakobenga pe na beta na studio. Bakobenga pe na beta na studio bon. Mais que ba 12 heures wenge. Vraiment fidèle internaute tout ça na Kirikou na Mbunda kakane alobaki tout ça ne penza pour découvrir ba œuvre ba talent na boki déjà Mbunda da ndenge ezo lela. Nana ça repena idole na yo. Idole na lelo na Congo a eza Ali Mbunda parce que pina beta Mbunda asimba te ma beta Mbunda inde idole na Ali Mbunda mais kota swende ke yate. Olanda Paul Le Perc Jafroz. Ye professeur koto na skoma ele na biso e utaka wana ye pena merci na professeur bisika zali. Voilà. Kilko tokende malembe na émission na biso. Soki le loba lobi Kirikou a ça la choix ya orchestre. Totelio chiffre 9 ya Robino Mundibu. Na Villa Nova ya Fabregas entre les deux Obeta Mbunda. Au préféré Obeta wapi. Na deux orchestres là. Yimona no Robino ayebo yembati. Robino yemba ni no beta nga beta pas président webo yemba komba nias. Dabie lobby wana ekoma kota bi mise za timu Congo. Musique etika la karaba rumba. Tala ba rumba ya papa président biso JB etikala ya Kofi etikala mais kota bi mise wana yozala te wapi on. Sona ke beta Mbunda e dimninga. Robino yebo yemba de. Robino ayema nzemoni yemila na nzema Robino nani o yebina. Te ngana journaliste ba question ngai ba réponse ya yo. Oui, binde ba nzembo ne taza nzembo te. Oh. Ça musique ya. Ngabu na beta Mbunda so ba tikita na yo wana omona ke ya ko kapete. Aibo yemba te. So ko sala ke choix na de orchestre na tangi de orchestre Villa Nova na chiffre 9. Mwana poto nga okiba village na Ilugana. Na beta na banani. Bato ando beta bien ba longwa, etikaka yemo maestro fa ba yemba bien ou batika nyonso na beta na nani. Beta na nani umea nano na ebite ngana ngapena mbona pena ko santi pena ko wenge na tala bangote ba ebi wana soda ko ya gute wa rankini te oyeto nga rankini te kinini ka ki chef ka toni te ki wenge musique to eza muto caché derrière yo Kirikou. Te wa sima nzambe siko solo nzambe ko longa olonga no ngate longa na nzambe isama ye ona landa joka yebi so ba bandela mokili kilo ba bandeli mokili Kirikou a préféré azala nani so ba bandeli mokili na préféré na musicien parce que na musique na za opportunité belé na nzela musique na matovion aba avion felé bazo loginga na ba 5 étoiles au felé na za opportunité malamu na nzela musique parce que musique eza rien que za musicien za harmonie ebité
mais ça passe bien na moment où peut ça mais là on comprend que non on est un musicien l'orchestre nani l'orchestre est mon zamba pour la musique na biso ya ba typique on na éviter ce que son zamba lobia pour la yo orchestre moko ache wana orchestre ya vibraton piano côté maître na la team wata son zamba lobia ça le choix au pona au fanda l'orchestre nino beta to yemba latino ya wata ya idole na côté lamba na pesi président wata mbote goga to gucci to donc préférons la team wata relation ni za entre héritier na président na yo depuis pomba nuance relation kitoko na album ya stabilité président wata yemba kinzi moment kitoko bientôt là va ça un clip faut ba yemba suna président ferré ba yemba pena président JDT kitoko relation kitoko pomba nuance ya so moni mabe c'est que une za mabe oh so jouer mabe c'est une za mabe ye ka musique ya lo ba mingi ya yemba on est trop na PSP président pomba nuance ba mbote trop bisika zali papa social papa soin Mutambunda ne paye qui kuna mbunda soin. Muta soin. Ya côté. Faut kuna ke poto te me ba soin be. Le bo so ke poto. Après na kimate. Après na bongeza vana nga. Ba poto kuno papa. Poto ku ba chéri ku ba zo ye belé do ki pam poto. Una ke mikunda. O poto su ku pam ba koko wana. Ezwa tatu na mbunda. Ngaso na beta mbunda na ngabo. Oba mta olobe lo ba beta elo na oloba ya ona beta ya partition etikala moi mkepe na pala akangi pe ko beta ngo tu pididu siko oko pesa pe mo eloko moko ya limbunda comme ça idole na yo oko pesa pe mo eloko moko na ba wana demi-tour o betana demi-tour bandera no lisusu pardon to sentir no lisusu demi-tour. Merci Kirikou Nambonda. Toujours cité déjà, n'a évité le programme il y a Nuance Musique et Zanini parce que tu es bien là Gibino na moi en Afrique mais apparemment vous avez net na moi en Afrique le sous-souté n'a évité le programme na bino ils appellent nini beaucoup mi wapi tozela nini ba fan bazela nini. Merci Toto Christian, Toto Choco, Mirbolan. Le programme na biso orchestre maintenant tous en off. Kati pour le programme mo tous en mo wana za police to bimisa on noté. Yamba bingo réponse. Bientôt réponse mo président komba niasa zo lancer. Vous pouvez réponse. Vous répondre nani? Wana za kati. Yesu to bombi gati. Oh, to répondre ba on kala binte. Na sekana po na biki mama bien mo eza wana na nisanga bien. Na biki mo lo mobo ya marque X mo ba bombi wana. Na asala choix. Na zo obia o na ebate. Pomba niasa ba zwaka o ngabia marque X ba tu swazana ngo kiriku. Yo swenga tina mutuka. Nyonso ezaka réponse so bongisa makambo malamu bientôt réponse ezobima na nouvelle énergie ya biso bamusicien bato balinga la bonne musique babongisa matoi parce que réponse ebimaka la te biso tobombami nano soki tozongi nde tolakisa siège place po torépété oyo aza mposa ya toyamba ye wana eza musique na biso nyonso tosala musique ya malamu oyo alinga oyo abeta bainstrumentiste bachanteur aya kuta présent. Vraiment merci et bandeko balandi biso to éviter moi dédicace et puis au bande la paix sous numéro na yo parce que ça na nzembo o ezali na réponse na réponse to éviter ko dédier ngo pa nani bato peut-être bato linga nzembo wana ezala bango numéro na téléphone sous rappeler pour que pesa makambo ka ndenge ezala numéro na téléphone na batapoto eza plus 243 82 90 900 et 90 887 082 90 et pardon plus 243 82 5 et pardon plus 243 52 90 887 plus 243
52 90 887 bambote na ngai trop na Papa Michel nayebi ki aza déjà awa leparisé mwana poto ya ntongo ya soin Papa Michel Sadi napesa pe mbote na isaka za landanga yeso atala ya binganga na Kirikou te binganga na Carlo Mbonda ko sayebi ki mwana banda munobo mwana voilà sans oublier maman iya moi yibi pesa za landa adiki maman charge wa chauffeur na Chibangu wana Isama Jogo sans oublier Kindomba Dior Delix lo yemo azolanda sans oublier bata poto nyonso ba Jomo Dam Kika Spey Richie Scramwell ve bula bat nyonso balinga ve na ngai Ricky Kenzo na banda limta simbi mama sécurité na Michael Cosmétique toza na tonton Christa Chokoye abimisi bino Kirikou na Mbonda pyramide na bidi merci mponda image azolanda toza posa libanga ndaka pe mbongo na bibo zela na bwaka na bosanité parce que kanzeli azawana dadi RBG Vedeco molobeli na biso yomo yebi molobeli na biso azolanda biso Giliti molobeli sans oublier ba mission na biso nyonso ye chef na bino a représenter bino na émission ou la pyramide toujours tozaka musique toka to panzaka makambo on ezalaka bientôt réponse beau préparer déjà parce que réponse kala mingte voilà et ngapesi la ngaka déplique mbote et c'est kaka le tenant Christian Tongo après ce mbote na yobele tozila kaka réponse et puis to yebapé lié répétition place commis puis à ko savrer kaka musique kanengezala kaka musique merci fidèle internaute qui commence bien finit bien nous sommes arrivés à la fin de cette émission Pyramide culturelle. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de recevoir Kirikou Nambonda. Boki Mbonda Nenge Leli, Boki Mbonda Nenge Lobby. En tout cas, et ça fait vraiment plaisir dans l'internaute tout au Balandibiso. Là, je dis un grand merci à Montréal. Dieu merci Mayemba. Comme c'est 5 sur 5 depuis Banda Fonabino. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Laure Kindomba. Balobi, moi c'est gentil, moi c'est Mwindo Angolo. En tout cas, merci pour l'accueil Nayo. Et je dis aussi un grand merci à mon vieux Bianco Ngantui, papa na Chacha, et Bambote na yo ebele. Sans oublier Sadi Michel, mon vieux Sadi Michel, bon séjour na opi awana Kinshasa, balobi résidence Miniville, flat hotel Miniville, balobi na monga fula, il se passe bien, au niveau de mon pépé, au capitaine mon pépé penza ya Kinshasa, bino bato oza du côté Europe, au niveau ya ba séjour na yo awana Kinshasa, en tout cas, bon hésiter vraiment de faire un tour dans flat hotel résidence Miniville na monga fula siare munda bijit botu na re munda bizarre puis suko komi na Kinshasa matadi kibala babisi zokende vers Mitende Kasangulu okitika kanare mundabi au monde déjà pancarte zawana il y a flat hotel résidence Miniville et puis boutique d'habillement pour nabino ba grande dame olingo lata bien balobi boutique Ejika ezawana pour nabino bolinga mode bolinga ko voita pour na ba grande dame balobi ba sac ya bien zali ba chaussures pour na ba messieurs ba chemise ba body à bien donc retrouvons kaka wana na boutique Ejika là je vois les gérants Eric Imaima moi si à taille à guitare acoustique dali ya pazawana na bosanité madame Léontine Matadi, il est à qui branché pour suivre cette émission. Laetitia Mouchia, Yaopé Yangwana. Alors, je laisse démonstration Souka et pas à Kirikou Nambonda. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.